Koswa bolingo na ngai ah ndepe na baninga musuba betaki batonde babeta na bango bale ngala banga na onte pon bangisi yote na banga te pon parce que na kati ya salle nyosa oyo salama c'est salama na mais yango te za na vision ko kapena na biso mo onga lingaki comprendre parce que ndena ngai na villa nova bongo nazai pe na vision on nazai si mais ça liké bon ba libérer yo avec c'est le moment faut boire yango na boka ki na boka ki boy père ebsinga bekam na bi ko bano comprendre ngate mo comprendre ngaka lelo bonne na bona rafiara ça na vandi boy l'autre fois mais ça benga singa bekam ndeni tout ça ce qu'on ndeni yo zonga no ka chanter akara bon kana nakata famille bata normal bazala rapé nakata la famille bata tina te ba robima pe nana buki mbetwa bebe nana yibi bolingo akane shentemba bilenge komi telenga na moto azateka eme love komi telenga na belela nani eibaka eigaime ejentemba bababana la bana ba dans mukiliana ya ezana bandenge nango esalamela kada o ba bima na kati na kata famille autosala na mutana comportement na ye donc na linga plus ko kende kunate batu bayate obanda bango mabe invitation ko la ardoise mais avec divin ba invitation en bois netika kabasali mona Joseph tata moboko ya Yesu grand menuisier ba invitation en carton na ba fololo nango jardin d'Eden invitation boy bongo ya mukolo fait tilata mabe maison divine a bosali binote a tcheli binope promotion ngolé ya pamba maison divine bali ngamboka boité vous êtes trop amoureux du pays wow divine vous exagérez on n'aime pas le pays comme ça on n'aime pas le pays comme ça. Solo. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez sur votre chaîne Congo Esengo TV, chaîne Informarabino en temps réel. Je profite de l'occasion pour saluer mon caméraman le plus frais, Ridi Bonteke, caméraman Yamwindo, Yabogar, Sobachena Kitso, Binotu Bozui, Ridi Bonteke, clin d'œil à toi. Comme je vous ai bien prévenu, je serai avec l'aide du maître Patrick Bekam à Zumotin Belé na Turquie, à Betiba concert, les lots vraiment Solane parce qu'il y a quelques jours à Atlantique. L'émission est appelée spéciale Atlantique, sur la Mingi. Yakuna na mwandambo marambo to mona to ko comprendre mes photos sur l'ango. Clin d'œil à toi. Papa Clovis Fimpa, l'argent l'appelle maître, l'argent l'appelle patron. Et pourquoi pas Guilain Fimpa, le charisme l'appelle boss. Je vous salue et puis bon week-end à vous. Et pourquoi pas à toute l'équipe de Patrick Bekam, notamment à Gina Licardo, Tony Da Silva, Yannick Sozakani et Amarula Mokonzi na Pesombo Tema Sananga Jitisali. Et pourquoi pas notre chef Lassé. On aura le temps au sol. Je ne sais pas si Ridi Boteke a commis manga rapidement et pas l'aide du maître. Tous au pénatant au Panzamarambangon des Arabes. Bonjour l'artiste. Bonjour. Santé, ça va? Oui, ça va par la grâce de Dieu. Donc voilà. Je ne sais pas si vous avez un moment pour nos fans, et puis abonné na yo et belé. Avant tout, bando développer soyi moi les bosseux ali. Oui, moi ali à remercier bango d'abord. Nenge nzamba obatela bango bazala envie, obatela nga peto za envie, ça la bango toujours musala. Ya remercier bango les sous nenge ba osala ke tous les jours ba consommera ba œuvre nanga ba consommera ba boulot nanga ba consommera groupe na bango. Donc voilà. Ah ok, Patrick Bekam, après déjà combien de temps
groupe osali combien de temps na groupe nasala groupe nayebi te tokeba 2 ans déjà 2 ans ou bien tokoxida ba 2 ans aux en retard après 2 ans aux en retard ou aux en avance pour na salo kendo beta na Luanda salo pour na salo na beta na Luanda Atlético c'est normal pour nga c'est normal parce que nga ana yemba c'est les moments donc c'est les moments étant ka yo beta ne yango na regretera le passé ti na regretera présent pété na ta la plus futur yo moro tango otala makambo ozosala je te dis c'est bon ça va ou faut améliorer les sous parce que nga yebisa batu ke Patrick Bekam aza bomba retardé o so batu bache kate le kola ko exploser ko le kanenga za ko exploser lelo ezala mabe bon pour nga zunga no question comprendre on ma tellement na lobby bon retardé bon retardement donc ça comme on a Paulo Tudilo OK nga pe na kati na nga na lobarke Patrick Bekam a bomba retardement sa façon de réfléchir sa façon de répondre ce qui ça va ou pas voilà je te dis déjà ça va ou faut nous travailler sur plus faut travailler na golo ba ça va non te parce que makambo na kanisa pour na futur na nga na groupe nga na ba 2% na ba Atlantico na Brésil ne toujours na kana 2% nga mam na lula kana makam na kanisa ka pour na groupe na nga so na betelongo ko sanga be lei ko mona ngonde gisha na kanisa makam musika fort émission ya Patrick Bekam oro bimisa tanam bon mkona ko matana ba 5% na websa batu o ngana kanisa abula pe na makambo ya danger na bulaka na baksa mo makambo là si tout va bien ba décembre ou janvier funa bana ba cours na mikilia na baksa mo ta mo 2 mois 3 mois ya musique ana posa ko à part rumba na me ko yekola mo makambo avant sortir dotas comme na boulé na ke checker ça avant sortir histoire non histoire de manango na ne avant de fêter déjà tozana histoire na biso avant de fêter tozana histoire na biso déjà pourquoi pas au sali en avant histoire au bâtiment mayele wana mindele ba côté c'est côté déjà non déjà histoire déjà si tout va bien to sala ngo des volumes to pesa ba volume 1 la volume d'état mususu ba kozwa histoire est général wa tokos 1 ba tokos 2 ti wana album un à deux ngaida ke et da album mo mais to kosa ngona 2 volumes pour na posa to ya comme na deuxième album bana mayo ba pe menanga ata ba zala danger te mais ba zala ba pe moi bien dans vision nga na kanisa na chaba ya ba za mo les to sa ndule sikos ko ezanya so za ba o to ko benga ngoza ba to bongisa caractère ok quand tu reçois histoire si tout va bien tu reçois avant décembre ça va toi qui est le producteur moi-même cet album Ngamo producteur ouais je vous ai bien suivi na une chaîne de télé na Kinshasa ouais Lady Maître Abi Soki Atlético wana na betaki yango na noté c'est parce que nazalaki na posa nga moko tende na ki sala marambo basala ka louer salle et tout consort ouais ozalaki na posa ya producteur moko nenga normalité on a posa musique on laisse musique te musique ndé faut laisser normalement c'est pourquoi pas na disque producteur moko zala non le producteur mais pour l'instant producteur na monanité ba condition ba producteur bazwa na bango mais ba condition nga na olingela o ba producteur ba yelanga na mona ndenga mona ko sala omoni oui na mona ndenga mona ko sala neti ba condition oui ba condition par exemple le producteur a là OK il faut studio il faut clip il faut donc studio clip il faut na bimisa nzembo bima après to yeba to tala o eza sima producteur ele comme promotion te faut promotion plus pour na ngai na ko sala ngango nga ya pour producteur ndeni tout ça album ngo ndeni bon pour na nga ese nga autant wana no ya yo katelinga bibende na nga na tina poche
après ça album ok non Tigana Mapana comprendre que nous sommes avec l'œil du maître. ça qu'on a studio déjà moi ba descendre na Simba na kofuta na studio donc mieux vaut mon ça là tout. Donc, tu n'as pas peur que vous perdre peu parce que le producteur est belé va déclarer la piraterie l'équipe dans le milieu musical dans biso ya Congo. To kutango bongo to sala ngo pekak. Donc ça m'a sikate. Donc il faut non comprendre bien Patrick Bekam eza pena que ngana ça nanga si on perdre na perdre. Non nga sala musique déjà na lo bango tous les jours que ngana sala kaka musique. O etikali wana ba fanatique nde ba pesa biso. Nga onga na yebi na alanga nzembo na yemba nan na offrir ba fanatique ceux qui ba sepeli nango gloire à Dieu so ba sepeli nango te na ko lemba te na ko buka na daya na zongi so studio na yembe mususu papa Guilain Fipa Nasir ya on a l'histoire na la ba nzembo ba couleur différent pour na yebi que ba se retrouver. OK groupe ya Patrick Bekam mais au moins au nombre de combien de personnes? Oui, on a eu un soutien, on a belé. On a fait tout na horizon, tout na chef placé, tout na CG. On a profité autour na bango. Pas de souci. Dès que tu vas vendre, on a vu que photo voyager au Angola. Dans mon orchestre, il y a pas de faire 60 personnes aux photos qui na Angola. Des réseaux, c'est compliqué. Allez, mais tu sais pourquoi na tu as combien de personnes dans le groupe? OK. Chef alors. Chef Lacey. Tu as le moins nombre de combien? Parce que moi aussi je fais partie. Ah oui. Ouais. On a des chanteurs, des musiciens, presse, non, presse c'est un groupe CAC. Groupe CAC, des musiciens, des fans, des danseuses, des chanteurs, des animateurs. Ouais. Tu as 5 et quelques. 5 et quelques. Patrick Bekam, tu veux voyager avec combien de personnes? Où tu vas? Bah nombre on a 5 et quelques on a 5 et quelques ba 52 53 ba 52 53 c'est que ba presse ba nini ba tuto ba ibso que ba liste en réalité ba zate te bali dans l'ensemble to que na ba 60 personnes ba 60 personnes na ba presse na 4 tout ça. Bon voyage d'abord. Merci plaisir merci et puis que ba voyage belé to za non to que na biso orchestre ba jeune to que na biso. Quelle est la différence il y a voyage no liboso ya Angola qui est na groupe et voyage? Bon différence on a eu bango sur na komi kuna parce que na yebi que premier voyage na biso to kende na Angola to betaki double junior après double junior to ko beta na ba stade na bango kuna to betaki na stade ya congolaise après to beta na terrain Malia na Mabor. Là ce que tu ne pas la place to beta qui dans la place to beta sousti là to kende to beta siko na premier concert to beta na Mbanza Congo deuxième concert on to kende to tourner car na Angola Luanda ka là to bana na Mbanza Congo to beti Mbanza Congo après Mbanza Congo automatique to beta na Luanda après na Luanda on a des concerts moi on a signé Atlantico le 8 mars et mususu na la référence 6 sur 6 chez Dr Matubakana il est mon producteur à Zobeta Biso donc voilà. Et le Brésil? Brésil non to finaliser tout ça est en cours toujours va ta parler ba musique donc tout ça est en cours toujours to négocier na nous c'est simbi to loba c'est simbi te to poser la tala ta mais différence ni oza entre Angola liboso kindaka na ozo kindu deuxième tour. Différence c'est aux la musique. Déjà, la musique et puis sur le plan d'ensemble il y a groupe mobimba nengo tambola na groupe ya na bit to kenda ki liboso to kenda peka na groupe mobimba parce que kenda bongo na groupe mobimba deuxième tour oyo to peka na groupe mobimba mais différence entre oyo bango to comme en terrain to comme majoré Mbalo majoré il y aura beaucoup de personnes to baksaki parce que to baksi bongo pour nini po batumsu batikala ki neti shekina kenate pour na passeport na yemo avec na prendre passeport nous pas qu'il a été on a pris un passeport nani soit qu'il a été na ba danseuse ils sont sous ba on prend un passeport nani soit qu'il a été mais maintenant c'est bon bato a une en forme un passeport le roi ba new ba shekina ouais bah oui mais sous peut ba na passeport lelo et c'est d'être se clôturer avec la mission tu aura moins compliqué biso ba mitu makasi tu aura ba ba seul kamba solo mais ozo ra tembe bata tembe bongo yango moni bandima bato ndima te ke orchestre et comment orchestre Gaillard c'est ça je crois bato bana lo babongo ba lo ba souster mikolo
Donc biso zo continuer à travailler vision na biso batoye bien de refaire voir ngo na ba fanatique na biso mam to sala to pesi bango ba liango bien to pesi bango monde pour ça na biso ya bo le rendre boy bo sala to sala na biso boy là sans vanta sans nini tous la histoire et bima tous la paire concert on a to beta net to créer une différence wana. OK, les du maître avant qu'elle je sais pas où il y a des fans type mort sur le marché ou déjà toi à la fête tu continues quand ou que là au moins non on va pas continuer toujours à consommer la fête pas continuer à consommer intouchable parce que ça va bleu en toi petit en toi si tu auto misaki il faut attendre un fan bien et surtout biso to bandi carrière sikabo to za na ba abonné le quoi artiste am susté OK ça misinze molé le bien avantage comme ba mon na ba téléphone ba biso bandi carrière sika to za na droit à promotion vraiment les logo fallait pour pas ça dans une semaine ngeko zonga 3 mois c'est bon moi et donc to za na temps biso ça na promotion et donc voilà tout ça une promotion avec le temps to tout monde que ça va oui plaisir na ngani banze mona na sala na bi penake bato balingi siko problème biso siko comme nini bato balingi il faut ko la musa bango ndeni ebimaki boyo kango donc ils ont absolument temps ya ngo to ça promotion na biso donc avec le temps bato ba kozwa na bango après tout monde que fan de penande to lingi fanda après to bimisi ba titre amsusu. OK, Patrick Beckham tout ça toujours na yo siko to tiki no makamba voyage muke to na niveau ya orchestre. Patrick Beckham apparemment comme le roi bête sauvage ya ba ninga mususu bazana na light music ande bête sauvage tant lo ba so Patrick Beckham comprendre que vraiment ba lingi zangi pana e attirer koto so koto vraiment zangi attirer koto. Qu'est-ce qui se passe là il vient ngate et ça on lo baté arrête ngeza ke orchestre na biso na lo bango tous les jours l'équipe d'avenir place avenir ezali bato bazara maele banga ko vanda place na ba frère bayaka osa ba test na bango normal ndi ka biso bito ke na ba orchestre normal ou ça tester au CP na groupe ou ça tester na calme ndenge bien ndenge bande ko kena ça est-ce que faut aura ba pion et puis ba meilleur et ba groupe ba ninga pour ne pas kena citer ba combo o yo moko po yebi bango ndeka mtu ba manquer na yebi na ngatende baza bango tu Nelson na orchestre uta Chando na orchestre uta Satellite na orchestre uta bando to za mtu Joel Messi na orchestre uta Joel Messi Horizon Solo na orchestre uta donc deka nia na orchestre uta deka ina na moni pa Mr na Elis Matadien. OK, muna mtaza orchestre uta donc neto za mtu pilipili à orchestre uta fils la scène orchestre uta avec ça que to yende to sangani to ça projet même muna mtaza orchestre na uta bona ebité yo ozolo bela na ebini bato bana ba orchestre ba uta Patrick Beckham. Il y a des musiciens ou il y a des orchestres où peut ba leader ba format ba musicien qui a zu pena petit na ya bande ko imba na parler c'est par rapport à talent au azanango na rozoyer ayembi pepa na ngai. Mais différence c'est à Patrick Beckham tout mona le roi ba Joel Messi azela pena boy paf a répéter koto dimanche mercredi ba chomba ba tezo sonner bani. Comprenez que nous sommes en guerre avec l'aide du maître. Ouais. Bah téléphone sonne comme pas possible. Nini to moni boy total stat. Éviter ça nini kuna. Ngai wana joli mtoro baimo parce que ngaza ina kinte. Ngaza ina Turquie, ngaza na show les 18. Et c'était comme ça avec ngana fandi ba bisinga ki non. Chanteur moi aussi tester les loups, aime bien. Ngabi botindela ngai na botinela na vidéo na ta. Parce que na pour ça pena histoire tout ça na ba couleur et belé. Mto yemba boye, to en fait tout ça différence wana. Aïe na pour ça ya nini. Mais parce que na talenté mo raé, batindeli na pena mo. Tu le connaissais déjà avant ou oui, déjà. Et puis na petit na ya parler depuis. Avant que na kuna iba avant, oui bit.
Aïbanga vocal moi aussi. Vocal en Joël Messi. Joël Messi, tu peux t'approcher. On a Galaxy et ça master nga Jay-Z. Ah, Jay-Z l'artiste la version Jay-Z. Après na mona pas faire na biso nani les contre-maîtres Ibrator voilà. Na mona na sepeli pe na bi non frère, c'est bon. Alors ça vraiment boulot no kitoko avec plaisir. Bon, ba ebsinga ba ebsenga ku tuteke zayi. Ba singa ni na biso oh, mais bien, t'as bien. Ah, na belle voix tout ça là. Non, mais ça c'est tout Mbappé vocal Joël Aïba. On pas na emoko. Vocal Joël Aïba. Mais tu na télémélé. On n'est pas embango te, moi na bête pas bête là kakala. Alors il m'a vocal no moko boy. Ah, yemba quand même mais c'est yo. Ayemba. Jalo bango. Et président bon déjà. Ah bon fort. Ya kala. Na kala. Ya mutu na ba kala. Ya kala pena taba. Net ça va kota kuna déjà salam. Ataba 13 ans pe. Donc kala makasi donc. Les alwa yeka pas vienne déjà. Ah il n'est pas là orchestre na bango kaka. Oui ba binga pilipila uta. Pima. Oui, il y en a bien uta pe kiltira. Abebe mutu na pas là. Ah, yebe mutu na kala ya uta kiltira pe hivi. Sigo ngape na place ya uta va kiltira. Ah. Oui, maintenant ça parle. On a eu déjà chef Yama. Ayaka ko PC ba plan qui a bêta danger petit moi bêta danger papi ka kola linga mingi. On a pas dino caporeji. Azala wana. Das good. On sali ensemble ya batu. Ozu ba meilleur batu. Non en tout cas eza orchestre. Orchestre, groupe, un orchestre, groupe d'avenir, équipe d'avenir, dans mon nom. Ça avenir ezali. Faut ba bosser bazala parce que ba bosser ne ba qui sera un plus na o ba na avenir na bango to bongi son kaka. Dans mon a on orchestre to pesa ba ya tout ba chance. Au moins orchestre o e bandi siko na to sala album te. Ba ya mtu ba banzembo. Normalement ils ont mon go signer na les dans na tandi ba ba na ngatu ba tika ba voko. Mais on a que tout ça couleur na ba mai. La plupart il y a orchestre que ça leader dans le premier disque yem tapé ça makambo. Ouais. Après à romo luke la pe banoko neni barole. Et uta trop et uta na sola un jour mon avis na mon leader mon temps communisati. Après grand mboka oyo. Abenganga ah bekam. Yo peno am tema mala moda gentil. Ngambo yo sala oyo. Comme ça on met lango ba kisa estomac na palais. Moza sur na bango. Yo kat ka sa singa boy. Asinga ça va compliquer au plus de chance boya bimi boya longo na ça va faux otasko ke équipe babo tongaki bani bo panzangu bon era besinga bongo na c'est bon ngai siko na vie et dan nenga na yelela la mukilo na pesa sala bola muna zela te ke fa zong selanga nga sala nga bola mukaka po na yebi ke tout est vanité na yebi ke lobby ba rosunga ba digra. Comprendre? Lobby, la romona mère n'a pas nzela, la mimi ata na car. Parce qu'on a ça là mon esprit wana. Na ça là teke. Faut ça clique mon ami, c'est ba misa Congo bazala à 3 te. Tout ça a absolu belé. To éviter nani à sauver Congo. Le temps a plaisir, tout le monde a maestro à sauver Mboka. Tout le monde a le fali pour pas tout le monde a faire rigola. Au monde a pas ça l'honneur à Mboka. Donc ceux qui va voir ensemble va ça va on chance te va confier le milité. Les le ba place ba ti. Voilà, ça peut bonne chance. Rapidement, on va écouter Joël Messi. On a vu le roman Boyasikao déjà, il y a l'œil, les à la Yakuna, il y a Awana. Premièrement, merci à téléspectateurs. Volume, merci à la boss Patrick Beckham qui a accepté parmi les chanceux. Et puis, Kolongwana, vous avez la musique et tout, vous avez la musique. Ezanga ndemo na se décidaki ta quitter upanzi wana na ya manka ba makambu manka ba shaba wana kutu yana moins portati. Ce qui est très important c'est que dans la longwe on a déjà parmi les chanceux donc voilà. Nous avons regret, tu regrettes par rapport ya kuna to soki na ebagi menegi na ngabo kala. Oui oui. Ouais. C'est y a avantage belé hein. Exactement. Tika jala ke mona signé Atlantique. Après combien de temps déjà la musique professionnelle parce que au beau ça la musique professionnelle
Après combien de temps on bêta dans Atlantique? Déjà bêta. Tino na bêta, banana botema. Banana botema na bêta. Na kenda ngola moko. Na kenda ngola moko depuis 2019. Point. Bon ngana oye bandeni. Tasko na éviter. Faut que ne Dubaï moi d'ici là. Pardon à Yembas. Comprenez que nous sommes en direct avec l'aide du maître. Je profite de l'occasion pour saluer Nick Cheta. Et pourquoi pas Trésor Bakala, je vous salue. Joël Messi. C'est que le bénéfice. Seigneur Krishna. Ah ouais. Shekina Sente. Esiba boyayo yebakate. Basalisa kokaka bolingo asambla. Soki banate melesi babenga na yo. Soki mbokote melesi babwakisa yo. Esozwa congé technique. Esiba boyayo yebakate. Melesi babwakisa yo monakate. Basalisa kokaka bolingo asambla. Basalisa kokaka. Bapesa yo pete kasi esanga fonction. Okoma na yo papier, okoma na yo bazoka. Batafuna ngo esila elengi. Awa na keleli bolingo trésor. Tangonga kozwa bolingo na ngai. Olimba bomwana mutu akota te okona miso na mboka sanga monene oyo abota mama zala ndoki ya makasi basuna weta nchili bateka kango sanfa oyo akomeka matalie na tazonanga kosuka wapinga monika kese awa na keleli bolingo ya trésor moto moko te akimiko kabelanga tangongana kozwa bolingo na ngai kongo botianga eloko na ngai moto asimba te bolingo bomwana moto akota te okona miso na mboka azanganga monene oyo abota mama azala ndoki ya makasi basuna weta njili batekaka ngo sanfan oyo akomeka matalie na trésor na ngai esika baloni mbuma premi koleko bota nzete esika baloni deception ekobota lelo poto yo bozomona ezali ya mbasu ezali ya bolingo trésor nde ezolelisanga mokolo wana nalelaka mingi bato bazalaka wana mingi makila etangaki ngai ya mingi a trésor papa ya kimia ndekwa Tresi ya Luindula papile male maske konga botianga molunge eloko nanga moto asimba te olinga bomwana moto akota te moko na miso na mboka azanganga monene oyo abota mama azala ndoki ya makasi basuna weza njili batekaka ngo sanfan oyo akomeka matalie na trésor nanga. Merci à toi Joël Messi. Merci. Non, mon razo tambola na talent na tiki yango te. Oyemba boy na boya e. Mais ozo sala pe fort ba talent ozo tirer mon orchestre ba ninga. Oyemba boy na boya e. Nga ozo tirer te na bango mo bola la raba lotilei. Te ba loti orchestre na bango ba biki orchestre ngozo kende bien ba ya ba travail mon lelo oyo.
biso toza ngai ndeti Patrick Beckham nazaka na posa longa Villa Nova te pe na longa Villa Nova te nga ba libérer nga na son sinini nazaka na posa na fanda na ngai kaka na izalaka na nga kaka na yemba kaka parce que ezaki na moni musique eza le mot bo ezalaka ndeti ngande na subilela yango nakoza na ba problème moko ata ba problème ndenge nini soka ba no beta musique niveau no ka goût on imaginer moral no peut ça bien le jour où ça comme tu dois faire un album non naza préparé té naza clair naza préparé té naza rendre la banzembo Adams Mabungu naza rendre la banzembo belé pour chaque jour tu vas na ba parolier tu vas na ba guitariste dans chaque jour moi so naza inspiré na sala azali na banzembo belé déjà mais nazali na projet ngoti na programme wana te que il faut na longwa omoni ba boska ngai ba singa non il faut longo ça l'orchestre na boya ngo bat ba mona na boya en plus maestro a préparé nga siko moralement. Mais tu te rappelles encore de ces jours? Si aïe bien on a foutu en 80 jours on a foutu en 80 jours comme ça na vandi boye prêtre à benga ndeni toi il na ba confinement tout ça là aïe singa il faut ça l'orchestre. C'est l'orchestre. Temba climat d'agida bien tina kata groupe batalo ba déjà que intel aura longwe yé père longwa donc voilà na kena on a sens on a non on a ça dans orchestre. O ça tendeni yekuta riya singa Beckham na do peso tenenge biso ba congolais to kanisa ke na lina longolote nazo mona koto ali na yebi ki ba fanatique balinga ko déjà nos abonnés na lingine na fongolelo porte oye ba pe ko ye ba valeur kwa ngata nga maestro na envie so moni que compliqué yo ozonga o expliquer nga na ko chao po ato ye ba ndento sala pona l'action que na longol na longolote sala na album na yo sala pe orchestre na yo mais ko longo no te vanda na kata groupe o monde zaki dans longo te na zaka na kata villa no vana sala ni et mukosuko wana siko ya sali bongo na koyo comprendre que daki na nenga mabete ayo kaka siko passe ya makasi mukosuko zaka direct ya na répétition to répéter ba busquer nga siko ndeni faut boaka asko photo kabana mais siko oyibining na siko que to finir ka pa pas sinon na mona ngote pour ba mikolo wana. Ouais. Si je me rappelle bien, on était avec Adams Mabungu, les banquiers. Les condoléances à tout le monde. On a bossé sur Bandeko Msuto Zala, na Bureau Media Concept. Ouais. Je salue Hervé Mimbu, Paradis Terrestre. Depuis Marseille. À Marseille. À Marseille. Kota Banda Kunde, boulot ndak. Ah, c'est bien. Kota Chancel Mbemba. Kota Chancel Mbemba Demi, na PCP Moté Chancel. Image aux Alana. Imère aux Alana. Netika Oseka. Bino bokenda biso to tikali to tongo na ba Hervé Mimbu. Ah milongola ne ye moko to bopena ba cheke sala plan. Poza na l'aise. Ngade na bo ko sala ngafo na rien na ngao. Donc ngapo na nga déjà maestro opportunité pesa nga na mona ka ma beka ka juste jour a psanga. Mais atalisinga ke na Beckham na do pesa ngo na boete po ngande na bana kanisa nde biso ba kongola to kanisa ndeke na ke basali bo balongolo nde na mona ngo mabe mais atalisinga ke na Beckham na pesa ngo na boye lelo oyo monteke to za bien na père bien nde na bo sona ki posa ke rep balongo tasko balongola ngate ba bisanga ke to kabani no na makambu ya orchestre faut attendre ya kozana bana mayo pesa mo ba chance il faut attendre au ça la promotion produit na yo to kabwani na orchestre mais soko yo ki posa roya o répéter roya na yo soko yo ki posa concert roya na yo na kata album na biso soko na nzembo lingo cha okocha na yo ndeti na ye biso na kata nzembo na album na merci na titre album na biso c'est bon point oh ndeni neza bon mais c'est normal moi da patron na makamno cha moi obi cha na banzembo belé dias na chapelo mo kuna Lady Maître. Bouzalara. T'as ce que ça la terre ou à boy. Non, mais Bizarrate. Non, na vana boy surprise na gomme. Zemo mo top ma na pays des merveilles. Na stratégie fo na kamona yo kango na bi o lei batumsu ba biteye te na biza lei. Na leli na si prêtre falo benga na za bien à Paris to nga pena kota kana parti na. Iko mona o pété ndi batumsu bonyo ko mo yo. Problème ti. Lei.
vous avez belé. Tous on si pena light music. Oh, pesara light music et Kilelo. À l'époque, vous étiez avec des Materazzi. Comment Villanova? Villanova, ouais. Voilà. Des Materazzi, Bébé Bouchou, Acoustique Dizamach, Bazanotti, Ibrator, qui encore? Bidéfilé, vous avez qui pena moins belé. Parce que les lobbies tout ça la pena ba groupe. Tu te dis nga boya nga wolonga mais nga tandenge marché tabaninga mususu au milo bela pe bon. Bon déjà na le babongote parce que oh na ngo lelo gloire à Dieu na sepela nango mais yango te za na vision nango ko kapena na episode moi on a lingaki comprendre parce que na Villanova bongo na za ipena vision on na za yango si mais ça liké bon ba libérer avec c'est le moment faut boire et moment na boire ki na boire ki boy père ebsinga bekam na bi ko va no comprendre ngate mo comprendre ngakaka lelo bonne na bona rafiara ça na vandi boy l'autre fois maître benga singa bekam ndeni tout ça ce qu'on ndeni yo zonga no ka chanter akara bon kana na ria mabe on dit mon c'est important so penas ko yemta libérer ko bi ke bekam zonga penza me fa battre la maestro moni ya moni na sepela mingi te ba manquer respect tu vois moni na bi ki mabe ya laka mais tout ça le bolamu pena bandeko na oyo o bozala na bango lelo ba ko ma peneti ba pierre d'achoppement ya maître olobani pona bango par rapport à ba avantage bona loba keza muna mutazana makambo ya kanisa ka muna mutana ndenge na ye ya memela makambo na ye nakata famille ba maboma bazanga raté nakata famille ba normal bazala rapé nakata la famille ba tatina te ba robima pe voilà ndenga naza boye ndena bota ka boye nayebi ke tina ko kusaba 10 bana ba 10 11 12 na robimisa ba ingénieur na kati ngana muluba tsa ba kasa tout ça là na robimisa ingénieur na kati na robimisa pe sportif na kati na robimisa pe musicien na robimisa pe policier comme ça digate wana baza digane mtala baza président de la République domoni avec na kata nini na to sala bana ba dans kilia ya ezana mandenge nango isala mela kada ba o ba bima na kata famille auto sala na mtana comportement na ye donc na linga plus ko kende kunate mais ngai lo wana za na mo comportement na ya boye donc c'est bon quoi. OK les du maître l'actualité oblige. Je peux dire que en décembre, novembre, octobre, il y avait des orchestres qui na Luanda. On peut battre dans la même salle. Signé Atlantique. Biso pe batu totalaka to yebi ndenge suka ki et pas ba mususu. Tu n'as pas peur. Côté ko banga wana nga kop na te. Ko banga. Ndepe na baninga musu ba betaki bato ndeba beta na bango bale ngala banga na onte po ani bangisi yote na banga te po ani parce que na kata salle nyosa o salama c'est salama na c'est ça li plein na mta liboso ça plainte c'est ça li plainte té na ba mta liboso ça la plainte té donc ça est normal à quoi sert na banga mais na yebi quand même que lelo oyo na parmi ba jeunes o za na problème té na ba fanatique tout y a la bonne musique si yebi question na bengisi bato baya la pire esprit batboya ils appellent koto kangela baninga catch na mankaka nanga mutu te là na évité mais ça exemple à suivre et ça makamba bien moni lelo oyo ngaya na bani carrière mère na biso apesanga ba conseil belé père na biso apesanga ba conseil belé mère na biso facha mabe jour ba wala sanga na TV que na bandi okesi pourquoi mère a parmi ba conseiller nanga wana conseiller nga ana bandi carrière na ba orchestre na le carrière de simba te mère a ba conseiller mo pende ni so mone simba raté changer cop tu vois moi elle a côté siko il y a parmi orchestre o nga na zuile li visa et light musique Villanova mais pas ba au lycée un peu de jour voyagera non wana za nango normal wana za ki normal visibilité za ki penati atolo ba pena boulot za ki na Villanova pas faire na besoin voir ma pena voyager par la coste
et pas les padres et pas faire rigolo là na voyage malgré na disquette le voyage pe ba memi pe Brazzaville ozongi pe OK pe baboye na kenda pe mais sikoyo considération au maestro a pesanga embisanga na alaksa batuke azab azana bord na nzoto bo pese chance bo comprendre vie mobimba yango ba pesanga si siko na et sali pe bongo mona ke mère na biso yaki pe avant que rep pour mère na biso ana tera fufu na makala e mo be mère atinga 2000 na ke rep siko comme pena ke mo ta pe mère otikele moi 300 komoni tikele moi 200 siko mama bongo ayoki siko ke kotango zo ngo ba olongwe na o ponge kala brusque ba mama tevendeni abwaki tamboli siko na ba réseau tamboli mère siko bulondi nga na sali na bebisi ayok afasha mabe tina mo expliquer non mais za bongo te za ke ba libérer nga pour nous attend sa promotion boulot voilà un mot pour maestro Fabro avant qu'on continue déjà on shit petit à petit bonne chance na album na Egom et ba fanatique tu à la bonne musique beau consommer beau soutenir maestro conseil peu direct na ba frère au baza kuna ba na sima na biso na ba baza o ba totika ba ke eza grand mouvement ba landa batala o biso tondo sala ba ça peut ba boula bien lobby pona ko ça le coup mboka voilà rapidement déjà on chute vers la fin de notre émission. Je sais pas si Patrick Beckham par la demande de l'une de tes fans, Ziana Fikiri, la fille de la directeur de la Banque Centrale. La Banque Centrale, c'est nous, Ziana Fikiri. Tant que nous avons bêta-to, disons-nous à tout ça, pour savoir que histoire. Histoire. Attendambu, et ça les histoire, nous avons tout dévoilé, on a été bon. Le roi vous a parlé. Tout qui n'entend moi. Un grand merci à toi, Papa Sylvie Souomo, pourquoi pas Zeilo, la perle, TV World, je te salue, Dokas Oba, maman na Epi, je te salue. Utema ekwali ekwalanga, la pesio, baba week-end na yo, pourquoi pas Adjina Likerdo, tout ça n'est plus là. Simite luka mosusu olelate simite luka mosusu olelate me simite luka olelate nana buki mbetwa bebe nana yibi boli mwa kai temba bilenge komi telenga na moto azateka eme lova komi telenga na belela nani ei baba ei gaime et je ne tombe pas, ma bana. O como lo banana luka mosusu. Olelate. Se rolling no mai te lo banana. Olelate. Izalo bangwe kozala tisuka. Olelate. Merci à toi, Lady Maître, merci. Ta référence à ex. Souvenir ya motolela yo j'ai remarqué yango nazolela yo c'est mon ex préféré oya ya kisima yenda la kisima bamalera bolingo oyo yo kutola kisanga te nakomona maboko na yo namona ngote mais si c'était à refaire na préféré ozonga mon azolela kayo na butu misu na yebi bolingo ekozonga lisusu te na pesi yo sebone shekina kelo shekina chacun a son ex préféré yebi sanga ya yo ezalaka nani
Chacun a son ex préféré. Yebisanga ya yo ezalaka nani. Merci. Je crois qu'on parle de l'histoire dans un moment différent et puis la chance. Na retenir yo tembelete to na air à travail mais qu'est-ce que Judith mso bazo ba Chancel mso ba Fallon c'est compliqué mondenge ngas qu'on a beau temps à prise à OK question de curiosité ça je salue mon vieux Tony Koko Kuntwala on a Yaya venanga pena Tony Koko na émission na système afara ba musicien les di mettre baza déjà prêt à affronter et ça la baise une émission à Tony Koko Kuntwala système penamo ezana ya fara deux musiciens et orchestre différents ba et pena na plateau ba ndongwani na voix ba musicien les déjà ba se sentir prêt baza après ande baza ba grand garçon là OK ça va petit garçon un grand garçon baza ba grande fille baza dans ceux qui ba bengi bango ba kendara déjà ceux qui za pas Tony Koko bon la chaîne avant ba kendara déjà mais ceux qui na bisa ku Tony Koko ba créer un moyen ba salango nga na za producteur nango ba chanteur bazo mbana na lokela bango ya gagner na lokela ta quelque chose. Okay. Donc voilà. Merci et pendant l'aide du maître pour là le sabbat ndegomsum piakate. Ouais. D'abord yembo félité soza un mot pour nos fans na yo ya Luanda. Déjà vous quittez Kinshasa pour quand? Déjà jeudi tu voyager, tu as voyagé jeudi pour tomber ta première concert tu ta samedi na Mbanza Congo. Donc jeudi déjà tu voyager déjà donc voilà. Heureusement le 8 mars c'est le jour de mon anniversaire. Oh là là, voilà. C'est ça. On est arrivé pratiquement à la fin de notre émission. Je ne sais pas s'il est du maître dédicace. Ouais, bah dédicace, on a fait ça na toi. Na boy na tanga comme notre concerté. Pas du tout na notre. Parce que voilà. On est arrivé pratiquement à la fin de notre émission. Je profite de l'occasion pour saluer Maman Jenny Pirette, baninga bazuba mapango ndengo pesi. Certes que ngai ndina na zuite menebi que Maman Jenny Pirette a solo la kitoko. Pourquoi pas Aziana Fikiri, la banque centrale c'est nous. Moi na papa Fikiri na pesi mbote Dorcas Oba. Maman na epi motema ekwala na pesi mbote maibro papa Blaise Batekele papa Guilain Fimpa acheter sali pourquoi pas Zeilo motema la perle na pesi mbote Trésor Bakala Nick Cheta section musique je vous salue. On est arrivé pratiquement à la fin de notre émission. Merci d'avoir été nombreux en train de nous suivre. Je vous dis ciao. Invitation à ardoise, mais avec divers. Invitation en bois. Netika Kabasali à mon Joseph Tata Mobokoléaïs. Grand menuisier. Invitation en carton. N'a pas follow lango. Jardin de Dieu. Invitation à boy. Bon, Mokolo fait il a tamabé. Maison divers. À Bossali Binoté. À Tcheli Binoté promotion. Angolais à Pamba. Maison divers. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given! Vous exagérez. On n'aime pas le pays comme ça. Congolis solo.